Voilà. Bonjour, 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 bonsoir, bonjour, bonsoir, la grande famille de BBC Mpoi TV. Bandeko bokota nanu to solo la bokoto, 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 bokoto. Bokoto makambo echali. Wow! Makambo ezali bandeko. Bokota nanu to solo la. Bokota nanu to solo la. Voilà. La grande famille. Famille Libota, shalom, hein? Shalom, ba matière ekoti mabe. Mama. Ata 6 na mbala moko na oyeba na obandela wapi na osukila wapi. Nzambe pesanga maîtrise. Eh, famille Libota, shalom, eh? Vous allez bien ici? Famille Libota, vous allez bien? Les péchalov, vous êtes là? Beaucoup de talent, to solo là, eh? To solo la, kaka ndenge ezalaka, eh? To solo la, eh? To solo la. Famille Libota, shalom. Famille Libota, shalom. Eza wa video yango nzambe nanga. Nzambe. Ok, voilà. To banda nanu, bozi nanu, hein? Ok, voilà. Na sala, na bandelo moko, voilà. Bonjour, bonsoir, la grande famille, bah bonjour. Bah bonsoir, ici que les hommes et les binos partout dans le monde. J'espère que non, vous allez bien. Bisopé par la grâce de Dieu, ça va. Notre Dieu nous fait toujours grâce. Tolali Tolamuki, et voilà les lots, pourquoi. Voilà, sorry la grande famille. Lobi na pourquoi, ya. Voilà. Ya beaucoup tabo solo là. Lobi na pourquoi. Yeah, it's fine. Ok. Ya. Tolali Tolamuki, et voilà. Nzamba zobatela toujours biso bandeko. Beaucoup tanan bo aimé, je crois, mon titre, mon photo et miniature. Non, bah, toujours que non. Famille Libo, ta promotion est zangate. Touti kota la film na biso. Il y a Sœur Marie Hélène. Totali 11e épisode et Isaac qui peut fin. Donc, film na biso et Sili na 11e épisode. Voilà. Il y a Kolobeza vraiment té parce que na moi na sala qui analyse vraiment na bêta qui c'était na makambo ebele na fungola qui vraiment film nyonso mais pour na ko bêta ko ça moi analyse à muke encore bufingika muke sur 11e épisode maman Marie-Hélène vraiment a se retrouver déjà tombée nini misala mabe so ibotali ne na lobaki ba réalité ya ba église ya bande ko baso bavanda na ba église bavandi mbula na mbula bizaleli mabe me bozinga babala bino bomoni ba sort alors toke pe sous pas décor kuna na belle vie bande ko na okela ki décor mawa na bitala belle vie auti kuna bazo tuta e makofi kuna ba beti kuna balingi ba boma me aya akomi okonza. Hey! Mokili za manga ye. Mokili balukaka. Kote kuna wanako nika ye makofi. Akomi nako dondwa. Hey! Yango na moko nzambe alinga opambola batute. Hey! Donc elle a tout oublié que non kuna uti avec inde mutu moko bandako beta butu lokwa moi. Et ce qui te qui n'est pas décor na suka na ngolo bi kozanga oyo ya message peza wana na ngambo ya décor message eza parce que Belleville ayebisaki ke non ko vanda boyeka na sima mobali na ngai soki akei nini boyo vandi awa soki tu vois conseil oyo Belleville apesaki eza ya solo message et pas décor na tableau ya na tableau wana message eza baza ebele ba garçon ya ba genre wana décor musala bande osala baza peze pe baza na pema ya kovandaka et tout et molimo pe ya contrôle lobinga yo eza na bango ndenge baza wana. Alors c'est aussi un message oyo Belleville à transmettre na ba tokyo baba mukala eza message penza oza muto za responsable olati pantalon na yo bien chemise na yo bien bato ba kansande zo kene musanzo ko zo ke usano ki mukala. Alors, naloba toujours que dans le tableau nyonso ya Belleville, il y a toujours un message à transmettre à Kanabatu. Alors, message pe à décor, eza penza message moko très baza penza musala décor azo sala baza ala muki pe na tongo asokoli pe mai bien abimi so ipaza na mwasi abimi pe mais que ça ki mukala
Belleville apesaki écoute l'idée ya bien ya koloba ke non nasengeli pa mobali na nga apesa mosala. Or papa Serge alinga apesa pe mosala kala ya boyaka. Donc ye azo préféré kaka kimukala wana. Alors message pe eza wana pona bana mibali o balingaka kosala nini balinga toujours kozala na sima ya baboss babilo mo wa bongo. C'est un message, je crois bo comprendre place wana poto lekisa ngo ka boye te bomona on dit ka boye mais non il faut to beta sete to ramener bino to ba non botala awa message ya place o ya décor eza que non bana mibali ya boye baza ebele bandeko. Et puis ba misusu coupe ba memaka ba trouble tane ba ne déjà ko manquer Belleville. Au moment où Belleville a eu autorité, il y a koloba ke non, ba manquement oyo, je ne préfère plus que mona yo na mobali nanga. Ndaye kozonga na sima. Donc bazaka pe souple banana, bazaka souple ba mikala. Almoni déjà bien, ndenge déjà mère alobi ke non na zesu na mobali, na zesu pembeni ya mobali nanga te, awe esili po nanga. Na sani na mikitisa kaka, o to limbisanga kaka. Tu vois? C'est au moins ça. Alors, Otoki oloba po na film na biso, neti nga na loba na ngai, parce que mutu aza na ndenge ne comprendre ba film. Neti nga, ba message tout oyo Belleville a transmettre na kati ya film wana nga na capter yango. Ah, nga na capter parce que déjà na nga souple pour na comprendre makambo. Alors on a capté message union et toyebi très bien que no Belleville ba film na ye a transmettre kaka message. Alors bref, et là qu'on a relobé toujours que non, félicitations à Belleville. Na musala zo sale la biso, nzambe akoba toujours na ko batela ye, na ko bomba ye, na ko bundela ye, na ko bakise susuma yele, mutema munene, inspiration ekoba toujours. Et félicitations na ba artiste nyonso o ba accompagner qui vision ya Belleville na film oyo ya Sœur Marie Hélène. Alors bravo na bango parce que bapesi Belleville eloko oyo alingaki. Mais na monika kenon na 11e épisode toki ozaka wana te tobetaka maboko. Na 11e épisode eloko nga na remarquaki image ezaki vraiment bien te, image ezaki vraiment bien te de deux place à montage place à tableau ya Belleville na décor. C'est-à-dire que non, caméraman a kotisaki air à montage, a kotisaki au moni eza tableau air moko ba sekaka et kotaki pe wana total ango na ba making of. Bon, netinga na ebi déjà ndenge ba biloko wana ezalaka, technique ezalaka na makambo ebele, technique oyo bomoni ba technique, il faut toujours ba capter sa technique eza vraiment facile. Ah, technique okyo ça we ba erreur bo mona atanga moko mama bébé so bo mona ba émission mususu na kotisi bo mona bilo moko mama bébé c'est émission eza na makelele bo comprendre ba erreur amike eza ngaraté technique eza na ba caprice nango netinga na comprendre mais bino nde bozaka mama bébé c'est mona ki place wana te bo comprendre déjà ba biloko na mike bo comprendre que non caprice sa technique eza ngaraté image pe na mona que non image ya 11e épisode de ça qui ezaki kitaki mwa muke. Alors c'est au moins ça. Tous à kawana te ko betara maboko tout temps. Ce qui moi défaut mou encore erreur moko eza tolo bakapo musala isa nini et kendeli boso. Tous à te lo quoi mama loketo zo sala loketo ne kuna so pe ndenge nini batu bazo capter loko moko te message eza te oke na Lubumbashi wa bo lingi on batu ba neto la bino po bo mati avion boke na Lubumbashi message eza ki nini to moni a part kombina ki janspile to moni message te soki oza humoriste soki oza nani oza mutu soki osekisaka bino moko boyebi bakomba ngo bomi pesaka mais il fallait même à 2 minutes à un message au lancer message na ebité soki bino bomona ki ata message moko lancer ki na spectacle wana et voilà na ba toujours soki na ye ya kozanga ko zo abordir te yango wana. Alors to si film na biso na ebité soki lelo na poko na babutu encore lobi nde bako lancer biso affiche ya film mususu tokotala sûrement lobi eza vendredi samedi dimanche peut-être film mususu tokyo bandango ba lundi. Voilà, c'est au moins ça. Tout se payé parce que tous en a payé beaucoup à coller tes week-end et voilà, je crois semaine prochaine à lundi. Tout le monde a déjà filmé mon sous, non, on a vu affiché, non, on a vu affiché, tu éviter ceux qui vont publier en lobby, ou encore ceux qui vont publier en aboutou à l'élo, voilà. Voilà, bandeko, toko tana on a bien abisso à l'isolo, na meme bino l'élo. Famille di bota, bon matilanga ba focus. Bon matilanga vraiment ba focus et ça langa vraiment bien makasi.
Bon, ça vraiment ba focus ça nga bien. Alors, on est ensemble. Ceux qui nous s'abonner, s'abonner, penza bandeko na nga, ibo s'abonner, maximum ba partage, ba j'aime. Et que ça là vraiment maman BBC bien. Alors force nangeza que non lorsque vous aimez, vous partager et puis ça n'a pas force. Bongo te bandeko. Alors, c'est au moins ça la grande famille. Tout côté ce qu'on a ben abisso. Bomoni titre nanga na chiwana, bomoni pe ba actrice na biso. Misato na chiwana mama Telesi, bomoni pe bijou, bomoni pe soki karoker nani Karine Pala. Kolo soki karoker, voilà. Vous savez bandeko, na oyebisa bino na lobi bomoni karoker wana pona ko sangisa batute. Bauti Lubumbashi baye. Bandeko. 2 jours. Bauti Lubumbashi, je vous dis maman Telesi, aleki na ba plateau presque, ya ba communicateur nyonso ya mama Loketo. Bozolanda, a komi place moko, batuni ye question moko ya koloba ke non, to moni bijou et voilà, osenga pardon, ya lobaki ke non, asololaka déjà na sila, je crois aussi boyokaki. Réponse, oye sali ke non, to ya kosala analyse awa, réponse ya mama télé, sezaki ke non, soki ye sila, akoki ko pardonner bijou te, peut-être ko pardonner, mais ko mema e pembeni na ete. Mais nous avons tous vu na podium ya karoker, soi-disant, bango baza batu ya kosala nini, ya kosangisa. Bayambanaki, oh boye, c'est la famille et voilà. Kaka nga mama BBC nazalaka trop attentif na saki nini, na yo kaka na podium wana. Zambe nanga charge ezo sila awa. Msalo yo pardon. Vous en avez charge, voilà. Bandeko bo aimé bo partager. Kaka ngayo nazalaka trop attentif et puis nazalaka mutu moko boye na talaka mouvement nyonso yango bomona nga lorsque na ko ba analyse ba film ma belle vie na talaka tout 4 coins nyonso na contrôlaka. Na podium mama Telesi alobaki alobi ke non awa na karoker eza bomoko mais libanda tozo ngana ki buenemi na biso. Na saila kango analyse awa na ebité soki batu batiaka ngo ka. Si réellement mama Telesi aza mama moko ya boboto, mama moko ya bolingo. Bandeko parfois dans la vie yo za na mabe kolingaka kotala mabe ya muninga te. Parce que yeta ngazolo ba ke non nani bijou boye kutu soki nga sila boye tout ce qu'elle a dit là. Botala ndenge ba pediseli ba life ba komi ko finga ye bijou. Yango bomoni bijou wana, bijou la reine, abambani na se. Dans la vie, il faut toujours savoir comment quoi assumer. Au moins makamususu, bomoni, botika non appelle sabino ba conseil, vous les artistes et comédiens, boza ba tumoko, boza na ba raisonnement te. Je sais que non, eza na ba exception eza ngate. Bino wana bozanga notion. Bino wana bozanga notion, vous avez un problème sérieux. Lorsque bozo bimaka kosala ka ba bêtise nyonso bo sala kawana. Bo asimaka ngoti na suka. Bo asimaka buzoba na bino tina suka. Po soki obandi buzoba na yo, après oye kotika buzoba na yo lingo ke non ozonga neti na nzela. Maman ou encore papa, ozana valeur te ou perdre valeur na yo et kozala peut-être mieux o assumer ce que lingo tika o tiki na kimia même pas que ça sortie médiatique yo moka kokomi benda na kimia kolobela yango te yango na lobaka non notion bino batu oyo ya ba comédien mususu bozanga ba notion tala ndenge bijou asambwe lelo bota ndenge bazo finga ye mais bayamba na kina Teresa siko ye siko vous savez pourquoi na che Karine Pala ye faut kana bando cha so ezali kamukaka ya karoker ou encore likambo koloba keno kusangisa ba artiste na kuchaka kaye parce que ye karoker na ye wana alobaki yango mie eza pona kusangisa to mona kinenge bayamba naki siko bordir oyo Teresa Telesi ya beti wana est-ce que za bordira bien koloba keno eza bomoko azaki mutu moko ya koloba keno ndenge bayambani eza bomoko kuna na karoker
soki ke no bijou kosenga pardon et pas sila azaki mutu moko alinga achela paye bijou et pas sila ngo et pas mama loketo achela ye na se bomoni ndenge aza égoïste bo comprendre pe ke no telesi pe aza égoïste bo comprendre pe ke no telesi aza égoïste yango asalaki par tous les moyens ba mama top nyonso ba longwa po ya tikala wana na ngbende ya kozala kaka wana sima ya mama loketo azo PCP conseil te siko botala boyoka nanu bandeko na minute na omona onza na 3 faces mama telesi bomoni ke no bazo jouer na hypocrisie mingi. Elle pouvait peut-être kovanda kimia ya koloba même pas sur likambo ya bijou tolimbisana ki c'est tout ce qui casse et pas mama loketo asengi pardon bien wana eza kana ngate oki répondre que non wana eza kana ngate ngana sina limbisi atatu kenaki na likolo eza kana nga eza problème na ngate eza kaya ye moko mama loketo basila na soki akosengi pardon c'est tout mais non pas koloba que non soki ngai c'est-à-dire que non on lançait déjà message et pas mama loketo koloba que non ata bijou akosenga yo pardon kende nango boy te déjà awa o lancer message o lancer déjà o tchelie déjà mundelo akoloba ya leka kutu te aleka lisu aleka kutu kune pa mama loketo te yango bino ba bijou oyo bijou la reine tandengo bambani na se il fallait assumer buzoba o banda ya soki atalaku il fallait assumer na yo soki olobaki ke non okosala lisusu ki atalaku te ka ndenge ibuto abimisaki ba secret il fallait te taire ezaki plus mieux boyeba kosila mate moko pe kosila mayama ele ezalaka bien o memani pe na nani okomi na kosala ba audio ya koloba keno patrona la patrona za moko. Je crois na sala ki bino analyse na chela ka bino audio ya ndenge azoloba la patrona za kaka ye moko siko tandenge sikoyo ba artiste comédien muninga no mwasi boyambana ki soit disant que non bolimbisani na karaoke. Le message était passé alobaka ngo bien na podium ya koloba keno awa eza bomoko me libanda tokozongana ba ennemi. Bo comprendre likambango eza nini likambango eza keno ba hypocrite bijou la reine neti nga akutana kana ba makambo wana parce que lorsqu'azaki pe pembeni ya Belleville elle pouvait peut-être komona keno makambango peut-être ya kimukala ou encore ya ki atalaku ezokende mabe mieux vaut natika nakotika wana Belleville elle n'est pas difficile quand même nayoka keno Belleville yambaka batu Belleville sololaka batu bakena ko na ba problème bakeba nini ye ba problème na bango et voilà. Tu pouvais aussi peut-être kokende koluka Belleville pour Belleville pa bana kotinda yote yo moko pe bana kolongo Belleville bana kotinda yote yo moko na ba flatterie na yo soki ozalaki pe actrice moko boya koloba keno o incarnaka o jouaka penza bien ya bien lokwa ndenge to mona ba mama Marie-Hélène oyo tozo mona ba Marina peut-être batu balinga bana ko benga yo par-ci par-là na ko jouer penza oza penza na no pesa ka penza teke no opesi penza awa ba pema ba nini o sentir ka so muto zo yekola koloba to yeba te. Siko nga problème na nga lorsque na ko sala analyse na ngai caractère wana bo mataki kuna na podium kuna est-ce qu'il fallait il fallait te laisser abeta bordure o ya beti wana pour bordure a te laisser soki ngai bijou peut-être na caractère ngo na okete po to okuta na kuna na lobi tout o soki ngai yo bijou la reine na bordure o yo te laisser abeti po so bo okuta na kuna bo solo la peut-être ya semblant eza hypocrisie yango mona na lobaka ke non mama telesi na yeba te soki a réfléchissaka wapi omoni mutu akolinga koloba osa mishiku no kaka bozo sa mishiku no bo bota kana minute auti Lubumbashi aleki na ba plateau combien na minute
Et la kisaka ke non muto songi songi na ba plateau ko seka ya ba mbwakela donc dignité ya mwasi ya mama o aza déjà na bakoko eza problème siko tozo yebate. Donc sans conseil botala nde muto ango ye mama télé ye nani ye mama loketo azu pembeni na ye atie ye pembeni na ye bobe na pe bilili to solola je crois mikolo nyonso na zolo babandeko entourage na yo tala nani akosunga yo na vision na yo po ndenge eza wana mama loketo aza na limite ya ba artiste bino bokoyaka botia munoko makasi ya koloba boyeboye me bozokelela ba artiste parce que bozotourne kaka na rond-point mpo na nini manque ya ba artiste. Siko mama télé si place aza wana eloko atuteli nani bijou la reine nani bordure ezani les esprits qui égoïste aza égoïste alingi na yete pembeni ya mama loketo ndenge yenda akomi sakoshi ya kotambolaka na ye ba bijou pe oyo bijou la reine oyo yango bino bo réfléchissaka wapi yango soki olingi pe kosala likambo so tuni ata mutu moko okoki kosunga yo bokendaka ngulu ndenge nini après bozozanga façon ya koasime buzoba bosala nalandi na même pas kolanda parce que nga naza na temps kolanda ba chaîne ya batu te ka ndenge bato batindelaka nga mama BBC tala nanu mama BBC batindelinga oleki na TikTok boy omoni oyoki page se kataki mais na place ya bijou nayoki na soni bovivaka na bato boza vrai te ezalaka te ke non ibutu alobaki ovandi ata kimia nasalelaki yango analyse na bitango ibutu abimia ekoloba zoloba babiloko na ye wana zoloba zopwata bato abimisi kombo ya bijou 2 jours elekaki te abimi yango nayebaka te Seigneur abimi atangaki mpe 7e bagarre yo monaki 7e bagarre abimaki donc alingi kaka pakola bato peut-être omoni nde likambo yango ya oyo na oya likambo yango ba audio osimewa abimisaki bomoni ndenge baluki c'est-à-dire que non soki mabe eleki na kati ya mutu conscience ezalaka lisusu te mpo natali na baplateau nyonso oyo telesi aleki depa uti Lubumbashi otali causerie ya ye na bachroniqueur yango bandeko mawa émission moko ba 1 heure kaka bambwakela kaka koseka batu kaka banini donc o comprendre qu'est-ce que boye bisanga est-ce que peut-être ini edo akoki kobima asala buzoba o peut-être ata to ba même pas ini edo ba mama na ba mikolo to mona ka ba Nigeria wana est-ce que akoki kosala to mona ki mwana oka Gomez ngo ya sasumi na basani oyo asasumi na nganda oyo mama oyo ba Nigérienne o kombo ne suna no batuna ki ne dernièrement awana na TikTokezo na Grâce Luzolo botala nanu mama wana est-ce que mama na oki ezaba oki ozaba ba âge moko na ba nani na ba mama télécite mama moko donc otalo vandi ne boye akoza plus na conseil na âge wana de ba âge pe ya ba télécite telesi conseil ezalaka te telesi asopaka pétrole siko na yebaka te bo vivaka na mutu aboyende nini ponga mutu lokwa ba telesi na ovanda te mutu lokola telesi na kovanda te bandeko je vous dis vrai na ovanda te bandeko namoni nazwaki temps natali émission moko boye bayambaki ka émission nazoloba o nazosalela ngo analyse bayambaki pa le kechu soki Congo liba soki liziba soki nini ozotala eza émission to eza mbwakela ça fait mal oya koyebisa muninga na o mwasi ya koloba ke soki akosenga sila pardon po na nga kutu au conditionné soki nazaki si soki nga sila na kusala boy olobi déjà wana déjà so koti ici déjà oso injecté déjà nani ye mama loketo
C'est-à-dire que non, le coup là, maman loketo azobe banana ba artiste ko avanda wana. Moko, maman télé sikala na banako mono on dirait maman moko surtout na film ya nani ya Tatuka Lombo ya kufa o ya ezaki Mosinzo na film ya Mosinzo na mona ke on dirait moi si moko boye peut-être bomoni mais awa kaka ndi na eko moni de nzoka zande mbuma mabe. Siko Karoker, Karine Pala, yo, stati, ya Karoker na yo, eza bomoko, eza kosangisa ba artiste et comédien. Siko bino boyambisa ki bango mibale kuna na podium, bayambani, c'est ma sœur, c'est ma sœur, c'est ma sœur, c'est. Tangu télé c'est aloba ki kakuna likolo ya koloba keno, awa eza bomoko me libanda tokozonga na ba ennemi. Il fallait bosolola makambo wana wanati. Karoker na bino biso tozo jimele yango. Boko kaka stati na bino bosu bolobaki keno eza keno ya kosangisa batu, ya kosangisa ba artiste. Muto azo sangisa batu, asa bandaki na kobenga na batu mususu soit disant keno makona bino ni atali susu te na Karoker. La grande famille, bon aimer, beau partager. Dans la siko bijou, la reine dengo fingami. Yo, il faut qu'ako fingama, dengo zo fingama wana. Et à mon qu'on a la ka bijou, à tata wa bimakasa ka ba sorti, na elobenet, au sentir que non, on y banana bazalaka, au kola munene. Eh, bisoto finga ate. Baza on dirait bazana ba problème. Donc, elle avait voulu, bon, elle dit que non, ceux qui kaka peut-être que non, les abakwiti, ou encore maman loketo, a bendiye pembeni na ye, akoya ko finga belle vie, face to face, oyo bijou la reine oyo. Asila mi poanine, po amoni que non bandimi ete. A finga mi na simayana ya ba sortie médiatique na ye ya ba buzo ba o ya sala ki ka dernièrement et surtout audio wana bino pe famille libota bomoni nga mama bébé se na za muto sentimenté ngaso na o ya ko sala analyse na nga na observe kana zwaka déjà na tali gauche droite na ya awa sortie médiatique ya bijou après papa Ibutu na lobi bota la bijou façon abimeli a touti bordure na cc soubasma eza eza bande ko mususu ba komela ngama be na ba commentaire famille libota ah te mama bébé ça lobi na epe mabete non bande ko ngako na eba mutu soki azolo ba na sens a bien mutu pe soki azolo ba na sens a mabe bota neti mama Telesi ndenge azawana soko talika ndenge lobaka otali comportement na ye automatiquement tu vas te dire que non cette dame aza maman moko boye akabolaka apanzaka kana munoko muke wana apanzaka donc aza na free wana ya ko détruire bato siko yo muto oza pembeni na ye lokwa mama loketo asa pesi confiance toza na bino awa mabende liwa. Parce que nous sommes au semaka na sa moi oyo to ko récolter yango. C'est-à-dire que non, télé sinenga zawana a ko récolter. O lobela moninga na obongo o bo uti ko yamba na so diza bobongisi. Karoker ozana musala Karoker ozana musala O changer ba tuloko ba mama Telesi. Yesu. Et puis à mon ani place à ça. Tira aimé zanga raté à 10 minutes 15 minutes et zanga raté. À mon ani ça peut muto incompréhension. Yé maman Telesi. So yimo tali ka bomona za muto moko ba incompréhension. Au vandi na ba jeune garçon, ba na mike o ya ba chroniqueur. Ba bengi yo. Okyo sa il attaque grande dame te. Okyo sa il attaque combo na yo te. Okyo sa il attaque âge na yo te. Banana ba yeba vandi so ba so poser ba question moko we bozo seka. Bota na no âge ya maman Telesi. Bota peut-être to tia lekechu. Est-ce que maman na biso o maman o ya joué ki na ba Gomez ou maman komo na ngozi, soki nini wana.
ata soki bakoyamba ye, elle va se laisser faire bongo ko seka seka na plateau, au bois qui la baninga et tout. C'est grave, hein, bandeko. C'est que bijou, yo il faut siko na minute yo, o asime. Au moins ma finga nyoso ba finga yo. Ba fingo makolo mabe, ba mema oboy mabe za nini. Soki bozalaka vrai na bato, mais le komi na niveau oyo te. Ozalaka vrai na belle vie. Musala nyoso no bando sala ki mukala wana ti flatter belle vie. Ce qu'on ndenge yo zaki na mayele te, obandeki ko comprendre te que non, belle vie aza muto ba mayo yo nga nazo sala te, belle vie aza muto ba biloko nga nazo sala te. Et yo temps ya ko comprendre belle vie. Et attendez ngo za no comprendre ka belle vie te parce que ce qu'on comprendre ka belle vie, ozaki muto moko boy ovandiki. Loko mayele za mukuse otanyo so no vandaki pembeni ya belle vie obandeki ko comprendre makambu te. Obimisi ko pona ko bimisa ye mabe. Eh nzambe na ngai. Pona yo bandaki kozela ke non ki atala ko wana ozo sala fona ngo ezopesa nga pasi Donc pona yo lorsque bando sala ki atala ko wana il fallait belvia banda ko betelo maboko, il fallait belvia banda ko fute abanda ko futo mbongo na eloko oyo ozo sala ya ko détruire. C'est que la conscience maïla bo moto ezate yo monyon dira zo beto 12 abeta ki yo 12 te aedika ki yo alinga ozonga mutu. C'est que kozanga maïle obamani na se obaluse de susu mandoki ya ko la patrona zaka kamoko bafingo kunande nan bafingo. Ça pourrait être mieux ce que linga suko za pembeni ya belle vite olingo sandeni olinga kako asime na ndenge moko abie osilami pesa même pas trace mais le quoi maïle mukuse bozana ba conseiller te bino bozana ba conseiller te artiste comédien azo bimal asokoli mai papa amamiki ba soki ba biloko na bino na bochaka na bilongi oyebi ke non nazokende na kosala émission na komema bango likolo en oubliant que nozo bebisa image na yo moko. Est-ce que bozwaka tata ya ko réfléchir eloko wana ngana mona on dirait bozaka limité na raisonnement. La grande famille beau aimer beau partager beau aimer beau partager. Bijou a finga mi bandeko. Et matière écoutée. Bozé. Bozoland de la grande famille. Tout ça, Ernie. Tala siko ndenge a commis papier. Na vie, ce qu'on zone ngosala likambu. Kota la paramètre. Balancer. Balancer likambango lingo sala. Eza ndenge nini. Avantages, désavantages, conséquences. Botambola ngulu. Nyangona na félicitaka ba Irsil Pechanga na ba Poutine na ba Dinana ba femme de valeur bango wana. Ba femme de valeur penza bango wana. Sortie médiatique pamba te bazana tante. Tellement bazomona ke no bato ya bato bazangi notion. Bo leka trop ba sortie médiatique pamba. Bango bako bimela nini confusion ekotati beta kotiki la bato notion ezate bo leka kane bo leka après bo bamba na bino moko bo asime parce que eloko oyo mama Teresa beti ekosala makelele sur les réseaux sociaux ka ndenge ba communicatrice ya sila basi bazwi bazo finga yo ekomela pe kaka Karine Mpala ya koloba ke non ba karoker kuna ba indisi ba karoker mibale ba indisi karoker telesi atumbi muninga na ya tuteli muninga na ye karoker bijou la reine bordure
eloko oyo mama Télé a lobby, c'est un message mbala moko a intoxiqué pe fila. Égoïste. Alinga tikala ka wana ye moko asali nyonso ba mama top nyonso ba tikeli yo place. Don doigt. Salande musala ya bien bato ba sepelana. Mama Télé azobosana ke no ko bima na zo bima na sona mama mobimbo zo bimo zo sala ba sortie médiatique, même pas un message fort na bato. Kaka songi kaka ba fitilité moko boyeza sans notion. Si ko valeur a mutu ezapi. Pour ceux qui zaki neti ngai yo mama Télé oh oza pembeni ya mama Loketo bongo non sunga mama Loketo na makambo ebele parce que oza déjà mukolo. Bon, mukolo mususu akola ka soko koli na buzoba mingi okola peka bongo maele zate. Donc au moni sakeno oza mama moko ya bolingo ezalaka te na kati na yo mama Télé oyo. Bo beta na penza na bijou la reine oyo, bo beta na kitoko bo kenda ngo ka bongo biso to tala ka bino na karoker wana. Na bijou ngo tango to matisa ke na ba miniature to ke pa ito zonga. To compter to compter ba mama top to compter pe bijou. To compter ba mama étoile to compter pe bijou, to ke pa ina to zonga bandiko to solo la nana. To compter penza mama étoile, to compter pe bijou. Ye asime kaka ndenge ba lokote kuna ba ofinga eza ye moko buzoba na ye moko. Asime ango. To suzi soki azaki mwasi ya mayele alinga koma na niveau te. Fala bima lo bape ke no Belvia bande ko tindanga. Momoni aboyoki abimi alobi ke no Belvia bande ko tindanga. Te? Donc babande ko sala bomona bato abongo nde babebisela bato image. Soki siko Belvia bande ko tinda bango bande ko biso na bino to to pema na réseaux sociaux. Soki Belvia bande ko futa bango mbongo basala babiloko bande ko sala wana to to pema na bino awa. Bomoni ke no babimi penza ba tente. Ya bino moko pe bozwa koloba ke no to sala kango na ba propre volonté na biso ba futa ka biso te ba kotsa pe biso na ba film te. Boyaki pona ko soutenir Belvia te boyaki pona ko détruire. Et Belvia atimbaki. Belvia atimbaki alobi naza souple na bateau. Bref, la grande famille, c'est au moins ça. Na komi nanga ko chité. Mama Télé salobi ke non soki bijou akosenga nani pardon. Akosenga mama Loketo. Pour na ya cheka négativité. Donc pour la mama Télé si la kutu APC espace te. Okomona pe mama Télé ndenge abimi alobi bongo. Ka ndenge ba ozana na mama Loketo. Peut-être mama Loketo pas ça ke non akoleka te. Eloko moko te. Bomona tegeno bino bo bebisa musala. Siko bijou na ngambu na yo asime nga kutu na sepeli ndenge komeli yo boy. Pona nini maela bo moto ezate maka rocker. Karine pala musala yango ozana no ozana no ne bandele musala eza. Aja bato yo okoka. Aja ba mama mi balo yo okoka pezo lobi ke no to yepona ko sangisa. Kuna makambo ebanda. Ça bena ngai to jaliao. La grande famille bo aimer bo partager. Merci na bandeko nyonso numéro na biso wana. Bon baza na besoin ko benga bo bengi biso matière toujours. Alors je vous aime bien. Tukutani prochainement. Bisous. Ciao.